wenge melisinga pema sikona mekana ba soda nakoko banga makamute na vina ngai Ken pardon de kona ngai. Donc on est des collaborateurs. Cette émission sera aussi diffusée dans Fimbu na Fimbu. Et koleka na Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu. Fimbu na Fimbu. Un partenaire na ngai. Et koleka pe pa na ye. Mon frère supprimer mission o nyonso. Yoka, mon frère, supprimer mission. Yoka. Au piège ngai. Au piège ngai. Au piège ngai. On nous piège ngai. Yoka, na baki nga na kocha makolo na film na film. Mon frère, au piège ngai. Yoka, mon frère. Mon frère, ba utiliser yo. Na ko utiliser ngai. Papa benga la police ba utiliser yo na okangisa yo na yebisio na zo kangisa yo na zo kangisa yo na kangisi yo vanda mo fo okende te wana na oloba Bible na moko na salaka na oloba Bible nzambe te te papa obemelanga lisolo na ngana ba chrétien na boy problème na bana na nzambe mon frère ngana elo Bible oluga Bible yango na okatango nasa nangoni kasi ngana elo Bible yo polo bat osaka tena fuka mena Mungu yoza na Mungu ate ngana na Mungu ate me ngana na mai toko bunda na nzoto te toko bunda na molimo nzambe ya mort nzambe ye dingwe moto na ngenge nzambe ya banganga nyonso ya RDC botala bitumba to komi nango na Ken Piana bokatela biso likambo yo swati moko akende swati moko atikala oye koya eya et puis nazo tinda ba nie spirituel ndako akene zoko masolanie akoko vone suna kati ya ndako na ete ndako nyonso yake no futela ndoko nka solanie na ebisio vérité ndako na ngai komekate o mutakala na nkolo c'est le pasteur liti akanda frappe na retour papa olingi siko na belisa Ken Erni deli ngundu evimba Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa Société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. na ningina loba biloko mo eza somo makasi motema yer monge zo loba tika motema musezo sanga loba pona zape mutu ona koko tambola na public ya batu te po eza danger. Est-ce que okenda CNPP banana uta voyage nanu na ke CNPP te pona za na mbongo te parlant na ningina loba nini ngai avana bima na porte ndaku nazanga rape ko bwaka mwa mabanga te mwa chweke ba mesure wana ndeko na ngai kokutana na Ken okoko mela ya spirituel okoko mela ya physique okoko mela ya moral po eza tout entourage moko eza mystique bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24, minuit
linda pelelele soki courant ekei mobangi na groupe électrogène ezali wana okosentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okende koluka mai na bakantine eza te. Mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Kisinjora ada sexe ni. Bon. Eza pe besoin onga na sana ngoma makasi to luka jour nde kwa kitiselanga bilamba natala. Na yeba venjora azana oya mibali to oya basi. Komema venjora bien azo préciser na nganda ya diamba to pe komema ye sika whisky ezo mela makasi to pe komema ye sika kulune ezo salama to pe komema ye na box ya to ebite box ya bana basi to box ba mbali ye to ko chai na box te poko to boka libele na likofi moyen to chai kuna ezate na karateka te mutako bete ebo na libele te et pasuki eza pamplemousse te biloko wana mibala mimaka ce sont des pamplemousses je mona mutu ba beti ye likofi na libele panzani avec fox na meka pa na yo te cheboy tenga na te cheboy ebo yange panzana ndeni e kota siko na kati etika libulu ba na likofi na oneza bosoko beti pan na beti venjoga pan libele pasuki pou ozolanda aza makasi venjoga te aza makasi pona ko buna na batu mususu na nga kao Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui a un dans le malambré qui est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pelengi, soso ya Kotumba, ngulu ya Kotumba, poaso ya Kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Il y a Théo Zambrota, Fondation Vibi, il y a Maman Nabiso Vanessa, Isabelle Banza.
babi fondation oyo ezali ko sunga ezali ko aider même biso ba journaliste tous en akati. Donc affectueusement je te salue maman Vanessa Isabelle Banza, nous te saluons affectueusement. Chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Merci na balandi nyonso o balandanga na RTVS 1 bat balandanga na Congo Esengo na sepeli pena parce que na moni bapel na mino les qui tellement belé non Jean-Cy tous en a possibilité à Kanda. Et on a le baki non. Aujourd'hui il faut nalanda eti nati ya moninga ilelo Jean-Cy na tambolinga na dream team nanga mobimba to kutana lité à Kanda to solola to tuna qu'est-ce qui ne va pas après sa position par rapport à ma propos naïe par rapport à ma marmnaïnyo. Voilà pourquoi affectueusement je salue aussi mère Nabiso Nadine Chala, toujours carte joker, il jamais à Katana. L'été à Kanda, les logements à l'Andio à domicile, bonne santé. Oui, tata Nabiso à Likola, zo batela, pe azo bomba biso. Soki ya batelité, ya bombi bisote. Mon côté ou à côté le mapoa batela biso. Baboti o ya biso basali musala, pamba te ba memaki biso 9 mois na libumu. To bota mi pe to ena mokili. To tamboli pe na nzela ya betili to kutani pe na baebala kisi o batangisi biso. To pusani pe mukie to kei na banda kwa nzambe to kutani na basali na nzambe. Na batu wana nyonso, na ba parents na biso, na basali ya nzambe, na ba voisin, to kepe na famille balobi chef de famille paza moko. To kei pe na mboka to kuti pe ba autorité ya mboko to bengi bango ba konzi ya mboka. Mais biso nyonso na se na moi mutu azobatela biso ezaka bobele nzambe. Na pesi yo merci ndenge oyekolanda ngati awa yawe nzambe tata na ngai ya likolo apambola yo bokutani se die na ebisaka bato ebele ba rencontre ndenge na ndenge salamaka mais po bokutana fo nzamba permettre même ya okene ko boma moto même ya okene ko bongisa vie ya moto même ya okene ko traiter moto na maladie oyo azobela fo kaka nzamba permettre na sepelaka na musalo bosalaka makasi mais na ebisaka nzambe pouvoir oyo pesanga na sama bele oyo ya fumuki mbangu et pesa même n'importe qui te et ko bosana te kombo ezalaka nani Luonda pouvoir onga na zanango na ebisaka nzambe boye aya pembeni na ngai soko permettre te aya te eza na ba journaliste belé chaque jour ba journaliste ba benga kanga po ba ya ko zwanga interview soki na lobby 50 baza mukie chaque jour parce que tozana ba chaîne ba télévision ebelé tozana ba YouTube bato ebele pe bazo ba page na bango comme le ba chaîne ba télévision et sengela yamba mutu poacha na page mais tika na yebiso mon frère wana grâce à Nzambe ozana grâce à Nzambe Nzambe nde mutu a permettre yo opusa na pembeni na ngato solola soki a permettre kite na ngaki na yamba yote tika nkolo pambola ba nyoso bazali bana mboka ba diaspora peuple congolais ya niveau nyonso ya ba niveau C ya niveau likolo ba ebatangi na ba ebatangi te na ba ebazo vivre masasi na ba kwemoko quelque part na ba ebazo vivre ba macheti ba kuluna ba kwemoko quelque part ya République démocratique du Congo. Nzambe tata pambola bino. Merci beaucoup Lité Kanda na introduction na yo na début na yo parce que ngape na tuna yo na début oza bien bonne santé parce que naninga mabete ko mona yo lokola neti komi na ba problème ebele. Est-ce que vous en a ba problème tous en a problème te? Oui. Problème surtout na ba biso ba oyo. Soki na lobby na zangi problème c'est que na mikosi. Vous en a problème. Ngai problème eza lokola mai ya komela pe bilei na ngai ya kolia. Landa biloko na ebisio. Na ebite soko zo comprendre. Eza na bato ba kimaka problème mais nga na koka ko kima problème te atena bongisi na yo lelo lobi na koya ko bebisa. Est-ce que bando uta voyage est-ce que okenda CNPP banana uta voyage nanu na ke CNPP te po nazana mbongo te mais nazo senga ba soutien ba kondia mboka ya papa Gentini Ngobila nazo senga epa ya Jekoko Mulumba ba tia ba frère na bango
ponga na kende kozwa ba soin pour naza pe mutu ona koko tambola na public ya batu te pour eza danger. OK, kasi yango na ne pena na ngana yeba parce que comment on a déjà boyé nga mo PR mo yango moni na créer moi distanciation boyé pour raison. Na zo mona logo la neti moi problème mental ezali. Oui. Parce que zo gérer yango ndene. Effectivement, nazo gérer ngo par rapport nenge esprit ezotinda ngai. OK. Nazo gérer ngo par rapport ya bato pe na vandi na bango. Soki ba pesinga ya komela, o ezo baby salisusu nga makasi na meli na baby. Soki ba pesinga pe o eko changa kimia na meli na zwi kimia. Soki ba pesinga ipe volume o eko lalisa nga pongi na meli pe na lali pongi. OK. Lité akanda. Oui. Tonto yeba na bosolo na bosembo. Etanini oyo yo zala na yango. Jour ozalaka na Ken Piana Valdi Tambwe na mukubwa la biso Mutalikasu. Ozalaka na etanini. Outaka na kwiti esika oyo outaki nde ba melisaka pe calmer yo to ozwaki kwiti wana epa ya Ken Piana. Voilà. Ah, otalaki nga na TV hein? Otalaki hein? Otalaki yo. Ah, et puis si ma belle makasi hein? Pour batu ba benga trop na ba téléphone ba bio mati makasi. Six o kangi mboka. Ngabi ah, ngana maladi bino bozolo ba six na kangi mboka. Mutu azobela. Bino bozolo meme na hôpital bozolo ba na six o kangi mboka. Awa. Po awa na koleka na diarrhée e bimi nango. Mais ya awa esangana kate po leka diarrhée. Ya awa eza bloqué. OK. Surtout neti ba période ba malili makasi boy. Eza mabe makasi pona babiso. Eza bloqué le roi nzemba fali. Eza ate. Oui, ekoko za pe bloqué. Et ba bloqué ça ba sorte belé tout comme il y a bloqué cadenas, tout comme il y a bloqué simple. Tout ça na ba sorte ba bloqué belé, tout ça na ba bloqué cadenas. Le cadenas c'est wira. Bloqué simple, il y a fallu poupa. OK. Ozolanda. Siko jebisanga. Oui, etana nga na zaboyi. Ngai soko yena kati ya ndaku na ngai oko sepela. Ko sepela na nini? Na sensi ke bato balingaka kwiti soka yena ndaku na nga na lobaka ah toko sala amitié ya kitoko. OK. Po nga na lingaka nga na zomela yo pozo sa nini ozomela. Est-ce que Ken Piana melaraté, Valdi Tambwa melaraté, Mutalika soit melaraté? Est-ce que melagi on a banani parce que dans l'andi au lobby ba melisa ki ya mo est-ce que ya molimo, ce qui ndeko qui peut expliquer des sens wana? Oui. Effectivement, Ozan a raison. Parlant na ningina lobanini, ngai avana bima na porte ndaku, nazanga rape ko bwaka mwa mabanga te. Mwa chweke. Ba mesure wana. Na ba kwenenge bateka. L'état peksa ba mesure wana. Te l'état peksa me batu bazoteka. Akanga bezine. Oui. Okangi bezine to ko peksa biso ndenge ni. OK, yo bwaka kaka. Ngana bwaka kaka. Tangu na ye. Oh, ndeko na ngai. Siko yo ningo condamné Ken. To ningo condamné Valdi. To ningo condamné Mbuta. O condamné bango par rapport à quoi? Bango basali eloko oyo Bible zoloba soki oye pa ya batu ba ya mio na kimia esengelo tikani kimia. Okoko ye pe pa ya batu ba ya mio na kopo ya mai. Bible zoloba boye. Oye pa ya batu ba ya mio na kopo ya mai. Bakozala beni na ndaku wana. Siko oye pa ya batu ba ya mio na guna yo na biloko yo melaka. Papa, bango ba mela te o bango ba pesike ngonga na komela. Est-ce que ba pesaki yo ya solo? Ndeko na ngai. Kokutana na Ken, okoko mela ya spirituel, okoko mela ya physique, okoko mela ya moral. Pour eza tout entourage moko eza mystique. Spirituel ndenge nini o mela ya spirituel. Eza pe na ba whisky spirituel. Eza pe na ba whisky physique. Eza pe na ba whisky moral. Expliquez biso yango. Kasi te ezo dépendre bato na kutana ki na bango. Parce que yosko jour wana melaki combien? Il y a nyonso wana spirituel physique. Na melaki nyonso na melaki ya spirituel, na melaki ya physique, na melaki ya moral. Ya physique eza otomelaka boye na milangi. Bayelinge loko. Na meli. Tobandi musala. Siko na se wana. Biloko nga na bimisaki.
manque ya contrôle na contrôler te nazonga na ndako tongo etani kuite sili ba appelle bani yo tokoboma yo yo tokosasine yo yo nzoya bimi yo keba na biso oh bakeba ngo ekomi ebelebe nga mutu moko ndengeni et puis bakeba ngo tango ezoya peka na ba numéro différent ezoya numéro moko te omoni ya plus ebimi ya plus 9 ebimi ya plus 3 ebimi ya plus 4 ebimi ya 00 ebimi nga bitete o e communique mususu bo bengela ngai nanu mwana elanga téléphone tangu mwana elinga téléphone na sali remix ya kotala makamu nini nga na lobaki bazo bengela ngai tangu na talinga lobite o ezanga ite o ezanga ite mais siko oyebi goza na danger oui effectivement nga na yebi ke naza na danger na minute goza na danger siko liboso ya Ken oui. Ken a tchela ki o Bible a tchena mungu apesa ki o 48 heures oui. 48 heures ekoki lelo Maman livre robenga ote makamno yego simba te 48 heures eza lelo parce que jusque là pe na moni pe le roi net mère abengi ote ozomona te ke maloba ya Ken devant Bible est impacté te na ningina loba biloko mo eza somo makasi motema yer mo kezo loba tika motema msezo sanga loba te loba mais bo supporter ngai je suis votre frère na loba Ken aza mwana soda ninga lobaka na ba télévision si na mitunaka yaza mwana soda avant ki na camp nani ngana bimiselo ko mopo na ba camp loba fongama ese kancha cheko takengai to kan kokolo ba otaki ona ndé te nani na bimiselo ko moboye na bouleverser ba camp bumbezali na renverser ba camp pour stade de longo ekomi ba camp na lingi siko na betelo ko moboye tombe siko bana ba soda bataki ngai David Lutete Gausho yepe mwana soda David Lutete yaza mwana pasteur bazarana ba soda azana ba soda famille pauvre patient so na ina famille mbongo eloko mona ngana loba pona ba camp donc yo lingo renverser na nina renverser ba camp pour moi on a renversé ba camp na koma siko ennemi ya bana ya ba FARDC na koma ennemi ya bana ba JR na koma ennemi ya bana la police na koma ennemi ya bana Mura na koma ennemi ya Shikata ba Shikata te me bana na bango ozo comprendre lo ba boti na bango ya basuda te me bana na bango po bana na bango na zo placer bango ndenge moko na Ken po Ken eza mwana ya soda renversé na renversé vas-y wenge melisinga pema sikona meka na ba soda fimu na matako nzambe. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Bon, Naloba. Vas-y. Renverser Goloba. Na renversé. Renversé. Omoni Keni na mokili oyo
A tout renversé, ya William mokili oyo mokili oyo ezali ne ya note mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele natambusaki bomoi na nga na banzela ya pamba na manso nasalaki na mimonaki ngai nzambe emission ninio ngai nasalaki te bonganga ninio ngai nakotaki te anga mokili oyo makambo ebele renversé omoni keni piana aye na bible alobi na sote bible azwi bamungu abwaki na kati ya bible ndeko na ngai omoni naza na ba respect beli ningi na vandi boye po na papa na biso le prophète monoko nzambe Emmanuel Lidodi que je salue affectueusement Emmanuel naza ba respect beli po na papa wana oui baraye namona kika na musika OK nano yambanga penza te officiellement nde ba yambaka mutu mais namona kika na musika po yo pe 48 € lobaki ko kalobi pona ken piano ya yo lelo ndeko na ngai fongama ngai ba affrontaka ngai te bozala témoin est-ce que nakoko banga makambo te na vie na ngai est-ce que kosenga wenge pardon et ko déranger keni na nini keni ya ko salela ngai mission po yo pe peut-être ngai oui effectivement naza malade na ngai mais ni ko lobati lo kwa naza malade ba rejeter ngai mon frère à moi l'année loko na lobesa très capital moi m'a renversé ndé nazo renversé po ya Willy Moucheni à côté oui ya Willy Moucheni code mboka plus de 140 ans à côté la ngai et puis batu ba côté la nga ba sebele po na saka mwana mboka papa ken a lobby nga pe na lobby 48 heures auto pesa ina ken le roi Jekoko Mulumba tonini ozolanda ya pesinga 48 heures nga pe na pesa 48 mais yeza lelo yange eza lelo siko nga na yebiso boye ken pardon ndeko na ngai nazo boye loko yo kokotisaka famille na makambo yo omoni ngani naza boye je suis enfant biologique ya maman Olive Lembe Kabila que nous saluons affectueusement napesi maman na ngambote nazo kamwa ke na komi tina audace ya kokotisa mama ya batu mama ya mokili mobimba mama ya peuple congolais na basalite na babétise onga nazo sala est-ce yo kanisi ninga za boye mama mwana ta sumbele na loboko okata loboko est-ce que tangu mama benga kangai atuna ka ken to atuna ka famille ya ken yo pokotisi mutu munene le roi Emmanuel Dodi oui effectivement po bangonde babandaki ozomona ngana kanisa ki ba ken baza ba nerf solide na kanisa ki ba ken ndenge ba yaka na ba TV ko lobela batu soki olobeli ya ko supporter o comprendre que na mboka oyo ngai naza mutu fona zo ba diplôme de mérite ya ko lobela batu po batu ba lobela kana bango batu me nga soki na ye ozomona ke tangu na yaka pena ko lobela mutu esprit na nga nyonso vie na nga pena na yaka to panzana bien diplôme de mérite on zwela ngwa kana mboko te bato ba pesaka bato ba diplôme ne na loba kitoko nane na fingela bato na propriété wana ya ko papa wana ya ndenge na nga ya malade ya mutu ba ochape na se sonné OK ba okoma na se bible na mungwa a sauté bible 48 heures yango ekoki kasi na yebisa yo mama bengaka biso chaque jour te na be intervalle date nanu ekoki te toza awa ye atie 48 heures mais li koloba te 48 heures wana ye mutu apesaka mama badati yo mama bengelaka biso mama bengaka biso na goût na ye na volonté na ye na air na ye pe na baprogramme na ye ezalaka te keni ne mutu akopesa mama programme 48 heures kobenga ye te eza keni te. Mais c'est que Ken a frappé ma casse. Ken a frappé ma casse. Kasi nga a frappé ma casse. Oh, koke la Bible tiens. Et la Bible est fort hein. Bible. Oh, ndeko na ngai. Toza awa. Toza awa. Est-ce que yo sauté Bible? Ngai. Oh. Ngane na zaboye. Kuto ko ebisanga papa ko sauté Bible te sumbela nde Bible.
bato baotala biso ndenini Bible papa kokotisa Bible na makambo oyo te kokotisa Bible na makambo oyo te kokotisa Bible na ngai moko nde oyo te kokotisa Bible ngala na Bible oyo tala ndeko nanga usoma mon frère oyo tellement yo lobi mon frère ko sotete o chier na Bible oyo za sacré na sundelo le Bible wana na oloba Bible na moko ongo na salaka na oloba Bible nzambe te Bible oyo eboya yo te papa obemelanga lisolo na ngana ba chrétien na boyi problème na bana na nzambe mon frère ngana elo Bible oluga Bible yango na okatango wolo komi na problème mususu Bible yango tana na biso na okatango mobimba la Bible yango yo ngana elo yango siko posano ezani na Bible yolo be oshiet poken piana abimisa ki Biblia abwaki limungu abida 48 heures yango nga pe na elio siko nga na sana Bible 48 heures na lelo 48 heures na nga lelo ndebo pesi nga don ya Bible te nga lelo Bible na sana ngoni kasi nga lelo Bible yo po lobat osaka tena fuka mena mungu yo zala mungu ate nga na mungu ate me nga na mai Toko bunda na nzoto te Toko bunda na molimo Toko bunda na nzoto te Toko bunda na molimo Nzambe ya mort Nzambe ya dingwe moto na ngenge Nzambe ya banganga nyonso ya RDC Botala bitumba to komi nango na ken piana bokatela biso likambo yo swati moko akende swati moko atikala oye koya eya ngai pe nazo saka ndenge yakende ko saka na Bible mon frère kisi ezaki yo kana ebisa yo awa siko to okota siko na vie ya kisi ya spiritualité de kasi de Corinthiens po ezo permettre nga na préparer des Satan deuxième Satan Satan de siko na préparé Saturday omoni na fongo liboye ken piana ken toza awa nanga na yo lobake tokotaka prison moko te na Belgique nanga na yo ken loba tokotaka prison moko te na Belgique ken ko sakana nanga ite po sino te na ko bimisa ba secret nyonso to bimisa papa mongane na zaboye esina tonda mafinga ato bandi ko finga nga banda tongo tipo ko esina tonda mena boyi na bimisa biloko eza na nzela te yoka tika na ebisi yo Luonda Luonda toza awa Emmanuel Dodi abenga ken omoni makamone na lobi deja nena bele deja mort nena bele le dingwe bango ne bakoko na ngai landa auti ko lobango bana longo akuna asundola bakisa koma ko bela azongeli na eba moto na ye biso nyonso tolandi ye tozoka déception tango atika makambo yango biso place au côté za la juste on peut ça combien d'heures 48 heures les ngai na pesi omoni 48 heures na pesi omoni 48 heures na pesa kiwana eza lokwa ndeti ko boma nanu moral ya papa na biso le prophète de la nation prophète Emmanuel Dodi na bomina nous déjà moral na ye toza awa na zo bisa yo mon frère kangada tia lelo dimanche za musika te soki dimanche assemblée na ba franchi kuna na église na biso na franchi po ngana kota kuna te église ya mboka ya Congo poto ni maka papa wana na musalo ya salaka mon frère kenya yeko selanga makambo kenya melisinga biloko alangwisinga pona lobela batata mikolo ya wenge bilobela ndeko na nga tozalia soki dimanche bayambi ken église lobanga ite oyambanga lundi toza awa okoyambanga lundi donc si je comprends très bien dimanche ken ken église te pe soka kei ba oboya kota voilà ce que c'est que on a problème à makolo lingo expliquer ndenge ka otambola te mais soka akotambola mais soka comme une église prophète Emmanuel Dodi ko pesa ordre na protocole akota te OK song sa Bible na place nzamba limisa biso ba bêtise to ningi to sala pona Bible song sa Bible mais awa ndesko kotisi ba kombo ne ba mort na kati te bango bazala kuna na kati ya Bible te kuna za ba Matthieu ba Thomas ba Jean na profiter pe na kota pe ba oya biso atami ba lete ndeko na ngai. Je crois qu'un piana, le message est passé. Oyomoro oyoki, Biblia et Bimaki, Batbolanda biso.
Et puis nazo tina ba nie spirituel ndako akene zo comme solanier. Oh te ba nazo tina bana mushetu akala nazo tina ba nie spirituel. Akokofone su na kati ya ndako na ete ndako nyoso yake no futela no ka solanier. Na ebiso vérité ndeko na ngai komekate o mutakala na nkolo. C'est le pasteur lité akanda frappe na le frappe na retour. Papa, olingi ce qu'on appelle ça Ken Erni. Deli ngunde vimba. Wana te. Sika mamwana. Mais siko makamo oyo loba ya ba kaka ekota na palais na ye. Yozo mona te wansko eva. S'excuser na longolango. Pone na lobi ba ekuna de bandi déjà. E bandi déjà. S'excuser na longolango. Na yoka mutu te. Même à le père Emmanuel Lidodi, le prophète de la nation, Mohamed Nzamba bengi singai, na royate papa. Na royoka mututene na zabo esina siliki. Ah sikoto bana bonganga. Soki yanga moko na kokite na kyo luka ba mezo asika. Oh. Na ebisio. Mezo biezaka mezo ya Nzambe. Moto solo la na Dodi Emmanuel prophète moto Nzambe asangisa bino. Naboyi. Il faut pas sangisa bino. Naboyi. Il faut pas sangisa bino. Papa ngasoke sina bebe na mutu na sanga na kate. Nako sanga na te. Wala za moto na Nzambe. Moto Nzambe na yoka ka ye na ebi puissance ya papa wana. Abo sangisa te. Il faut sangisa bino. Naboyi. Parce que boyo zo tinda bana bazala kata ndaku. Yo tina salité solo. So biken ye ayoka solo bongo bana siko ba ovandela ndeni. Bana ba osuka wapi? Ba vivre kana solo nyei? Na bana ba vivre na solo wana. Ouais. Ba vivre atayo moko. Ba vivre. Dans ndaku nyoso bongo ba ndokeni. Na pe na vivre yango tango na bana ko sala kati mazo. Abokela ngo na ndaku na vivre 6 mois na solanier. O kimela wapi? Mayo zo sokola solanier. Biloko zolia solanier. Ndaku solanier, kiti solanier. Kanga motema ti ba yaki ba bua ki ba maya nkamba ba bua ki ba maya fumuki mbangu nye kimie kota. Nengo lobi dimanche wana, moi je veux faire en sorte d'être avec le prophète Emmanuel Dodi. Là ça a vraiment tout réconciliation et salama parce que makambo nezo kenele. Surtout ya yo ezali na landa ki interview mo salaki lobi ba maladie. Te ko sala bongote. Ko sala bongote. To changer page wana je crois to tiki on a maboko ya moto Nzambe Emmanuel Dodi. Nanga tout na obu. Qui sinjora ala sexe ni. Bon. Eza pe besoin onga na sana ngoma kasi to luka jour nde kwa kitiselanga bilamba natala. Na yeba venjora azana oya mibali to oya basi. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde Nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Venjo gazo compliqué biso to zoyeba te sexy masculin pluriel féminin ezo yeba na te. Moi si mobali to ningeni ndeko na ngai tuna yeso akoko permettre na ya na yo totala côté les gens ont problème té hôtel mais aussi mbade oh ndeko na ngai
Costume ça a contrôle. On vérifier. Il y a docteur, ça n'y touché. Oh, mais on a ça doctorat. Doctorat ni. Doctorat biblique. Bon biblique maman touché. Cité ou ko toucher ça simple pour nangai. C'est bino boaba dadi oza ki moi sia bato eko sambele pa na yo longole bilamba za na robota. Olobi pona bongo te otuni sexe. Ya njoga. Pone yo zo lobela ngozo yeba te. Nanga na yo to yeba te. Ngala yebi. Vieux to femme. Femme. Mais pourquoi vieux? Non, parle mon frère. Tu as commencé en français parler? Bon, là maintenant tu veux parler en français avec moi. Oui, mon frère. Maintenant tu blagues avec moi. Parle. Non, vas-y, on parle en français. Oui, j'ai de sexe de. Oui, sexe de Njora. Tu veux vérifier vraiment réellement son sexe? Oui, il faut vérifier. Et puis si tu le vérifies, je vais toucher ça. Tu vas toucher. Je vais toucher. Toucher comment? Si c'est femme ou c'est garçon. Tu vas toucher comment? Je vais toucher quand il déshabille et puis je touche. Où? À la corde. À la corde où précisément? En bas. En bas où? Au fond. Au fond où? Précisément. À la place là où on fait les pipis. On fait les pipis où? Tu parles de quel pipi? Oh mon frère, c'est que tu me compliques. Non, je veux juste... Non, je vais faire comme ça. Et les jours où là, je vais confirmer qu'elle est femme ou il est garçon. Donc tu veux le toucher? Oui, pour confirmer. Si, en bas, au fond? Au fond, en bas, au fond, si on te voit qu'il est dans quelle position? Position famille ou bien position garçon? Mais là, maintenant, elle doit être nue. Oui! Oh, mais pour vérifier bien, il faut ni. Oui. Alors, toi, tu préfères le voir ni. Ça va te faire dire un mutakala lingala. Ah, ok. Un mutakala n'a confirmé à partir d'aujourd'hui, elle est femme ou il est garçon. Maintenant, elle doit venir chez toi à la maison ou bien vous allez aller chez elle à la maison? Sans problème. Il peut même venir chez moi, même chez lui là-bas. Tous les côtés, même ici, on peut contrôler même ici. Consultation. Oui, moi je fais la consultation. Je sais comment on peut consulter les gens. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Là, c'est mon domaine. Okay. À côté des femmes. Je suis sexologue. Maintenant, oui. Parenthèse, toi, non. Français toujours. Vous provoquer moi. Français. Pourquoi tu m'as provoqué? Ok, c'est bon, on va continuer en français. Non, Alingala papa. Et voilà, donc vous comprenez, David Lutete Gaucho, tu nous suis depuis l'Angola et puis Paolo Tudilo. Je te salue. Oh, Paolo Tudilo, eh bien. Ouais. Moutounangat. Ah. Je salue. Ok, nous te saluons affectueusement. Ce qu'on a dit, pastalité à Kanda. Oui. Bassin, il y a qui s'y n'aurait salué. Té. Naloba ki ango tika na lobati. C'est rare comme on a mutoza na nzoto mibali na mabela minene. Nzoto mibali yo remarqué ngo. Na remarqué ngo na Kovo. Pendant to mona place à plantate. Et bon le 8 mars mona atene ngala ta pa. Non, moi si akoko lata ka liputa te pendant le 8 mars. Mais ça c'est Christine. Oui, bien sûr c'est Christine. Pourquoi raser comme ça comme les garçons? Et pourquoi les gondos, les culottes à tout moment et les bras cassés? Leader américain. Leader américain. C'est Kaza Mona Mobali. C'est pour cela yango na sengi na République démocratique du Congo basunga biso pona makambo a venjo rato yeba aza mwasi to aza mobali. C'est ça mon souci. Totika la rara na Kisinjora. Héritier Watanabe que je salue affectueusement, la Pulga, Cosa Nostra, le Magma, figure emblématique de la musique congolaise. Héritier Watanabe, Azongi Seli, Kisinjora, passeport. Oh, deuxième fois, même famille, Bazong c'est la banque de passeport. Prince Babi Bazong c'est les passeports. Pendant ma maintenance, il y a Maniké Kisinjora. Aujourd'hui, Bazongi Seli, Kisinjora, passeport naé, mais Azo réclamé passeport de service au Basalaka. Le voyage bakendara allemand nezara na compte à l'État. Voilà. Côté wanani na golobango kitoko koleka makambo nyonso na lobby. Fongama.
omoni ba venjora baza ba semer de troubles. C'est-à-dire place ya njora ezanganda diamba ezanganda lotoko ezana ba boîte esika ya komela musique esika ya kobina na bandule ya en plein air. On est sigani. Ndeko zo compliqué nga po nini ko. C'est sika nini. Esika na ye eza ba place on azo tanga ba kombo nango. Komema venjora bien azo préciser na nganda ya diamba tope komema ye esika whisky ezo mela makasi tope komema ye esika kulune ezo salama tope komema ye na box ya to ebite box ya bana basto box ba mbali ye to ko chai na box te poko to boka libele na likofi moyen to chai kuna ezate na karateka te mutako bete ebo na libele te et pasuki eza pamplemousse te biloko wana mibala mimaka ce sont des pamplemousses je mona mutu ba beti ye likofi na libele panzani avec Fox na meka pa na yo te cheboy tenga na te cheboy eboya nge panzana ndeni e kota siko na kati e tika libulu ba na likofi na oneza boso ko beti pan na beti venjora pan libele pasuki pou ozolanda aza makasi venjora te aza makasi pona ko buna na batu mususu na nga kao. Vous êtes sûr? Je suis très mordant mon frère. Nabetelo lisolo. Vas-y, fais-moi. Ngai tangu nazo bunda catch. Catch okaka ya catch. Soki na bedingwe ko na bandenga ba quartier. À l'époque ezalaki soki na siliki na menace moko zo leka na quartier. Po kande kitanga fu bakatanga kovo. Oh. Siko na siliki na tongo bokatinga kovo. Bongo tongo na silika na pokwa. So kovo so bakati yango ne kitinga kanda. Na compenser que basopelinga mai ebele na mutu c'est que ndoza bo foba kata okove ko ki peut doser température oui na ninga mabete pomme zatin non c'est que na mandefu pena mon frère Landa bazongi sela à l'époque na mikole uti koleka Prince Babia bazongi sela passeport justement ezalaki ba insolente ba insolancité ya maman na ye na tata mwasi na ye lelo bazongiseli venjora passeport na latini wata epa ya Gogan moto na tembe tour de contrôle hérité wata bazongiseli azongisi yango na esengo te nayebi motema malamu na motema boboto ya notre frère hérité Watanabe moto na tembe bato bele batretaka ye lokola orgueil mezalaka orgueil te eza boboto o eza kati na ye abotama na vie ya kosunga bato ya le roi Junior Itashima le dollar bivore watala la nzala mais bato na ye balia combien de temps osali na miziki okomi na miziki tala kaka mutu na miziki aboti na miziki azwi bakoko na miziki atikala okende poto te azwi bakokoloko atikala okende poto te mais na dernière minute wata memi ye poto ndeko na ngai foko loba na nzambe merci pe foko remercier mutu wana parlant na ningi na loba boye mon frère na ngai eza malédiction moko ya mabe ya mabe makasi aliri wana tina ba ambassade baba na kozongisela o passeport baboyi yo c'est wata pe faut chez les bibles wata ko chele bible na ndenge ni mutu esa zwi passeport na yake yi alongwe wa latini wata tala siko lobi na fai na parler na zo tala merveille rambo tata pamola yo merveille rambo a rejeté koya ya venjora na quartier la terre bon yaza décideur yaza décideur donc on est de collaborateurs. Cette émission sera aussi diffusée dans Fimbu na Fimbu et koleka na Fimbu na Fimbu Fimbu na Fimbu Fimbu na Fimbu un partenaire na ngai et koleka pe pa na ye mon frère supprimer mission o nyoso te yoka mon frère supprimer mission o te yoka au piège ngai on nous piège ngai yoka na baki nga na kocha makolo na Fimbu na Fimbu te mon frère au piège ngai yoka mon frère ba utiliser yo na ko utiliser ngai papa
Benga la police. Ba utiliser yo. Na okangisa yo. Na yebisio na zo kangisa yo. Na zo kangisa yo. Na kangisi yo. Vanda mofo okendete. Okendete. Na yebisa ki yo na début émission. Okendete. Eza RTVS 1 Congo et Sengo. Wana chaîne na ngai. Mais to collabora kapé na fimbu. Sika ko grimacer. Yoka. Okendete na yebisio. Yebi niveau tena ngabo misanga na banzoni na mboko. Yo le kaki na plateau ya Ken. Kasi na yebisio. Mon frère, na lobaki makolo na ngai na fimu na fimu. E kota lisite. To silisa bien. To si papa supprimer émission. Supprimer ngone nini? O supprimer ngo. O longo lango mon frère. O noso nga mabe. Eza mamona te. Na simona nzoto. O simona nzoto. Na simona. O sala ko d'infraction. Supprimer émission. Na simona nzoto wala nenga na porter plainte. Na yebisio. Parce que tu as non kango babilo konoso. Tu as besoin de matériel na. Non kanga yo. Na yebisio. On comme na niveau. Émission nga eleka pas qualité. Eleka te. Na zo kango matériel nyonso. Kango matériel. C'est ça ko simba. Totalité akanda ngala linga ba jeote. Ouais, c'est pour mes amis. Omusi mangana nzoto. Batu ba hotela biso sikoyo. Respecter. Non kango longo lango. Eleka pas qualité. Na tikelio. Kenani toleka. Oleka wa. Oleka wa. Na oleka. Na kange kamera oleka te. Oleka te. No kanga ye. No kange no buka kamera. No buka kamera. Wala matériel. Pastor Makundi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malamoué que le bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.